Incendie et terreur causé à la prison centrale de Bukavu et pas wapi prisonnier moko acha purja peine naye alingi ko bima na prison te alingi ko va la prison pour ça la terreur kuna et pesi pitopa mais la situation a été maîtrisée. Gouverneur ya Bukavu yemoko alobi. Nous avons été saisis hier qu'il y a un capitaine général, un monsieur qui a purgé sa peine, mais qui refuse de quitter la prison pour des activités criminelles dans cette prison-là. Et hier, le Conseil de sécurité s'est réuni sous ma présidence. Nous avons pris la décision que le monsieur doit quitter la prison. Tokende na lisala et pas wapi petit porteur to avion et kwei na zamba pour na mauvais temps. Makamba ba avion ko ya oyebandi un peu mingi na Congo avion o bade comme on a et kwei faute ya mauvais temps mais ata mutumoko akufite. Le développement de cette émission mesdames et messieurs. Makambu ya mbwa tozali ko loba mais c'est comme si ba bade ko yokate ba maman ba papa ba parents o bozali na ba mbwa bosala ka attention botala lisu awa na mboka ya ngumba Kinshasa mbwa ale mwana ba partie génitaux na ye pesi pasi mbwa ale mwana ya mobali ba mtoto na ya mobali ale yango nyonso lokola boudin pasi eto développer encore d'émission à lelo pendant que bande kwa union sacrée ba liko sangana pona ba sala bongo na yebiti to benga yango ni ba na meeting na stade de martyr pona ko prêter serment pesope de fidélité et pas ya mokondi ya mboka. Mais tala mboka na biso Congo démocratique tala degré ba pont o ba mamba ali kokatsa mama ali kokatsa pont ngamu na bloko na mutu tala degré ya pont wana mais au moment ba débloquer 15 millions de dollars pour la manifestation pour un stade mawa mingi ba journaliste d'investigation ya kisasa ba lobi pas de chance avec cette classe politique ou union sacrée c'est grave na yoki lisusu ndeko et ça linga pasi na yoki on aurait dépensé 15 millions de dollars 15 millions de dollars pour réussir sortie officielle à l'Union sacrée. Et tu as une caisse à l'État. Pour créer un bongo, tu as une caisse à l'État. Bien aimé, tu blagues avec le temps. J'ai dit à un frère, comment toi tu peux détruire ta vie devant les gens qui ont arrangé leur vie? Aussi télécommande au Vandi. Aux autres talabatuba bongi si vie na bango, nanzela cinéma. Yo Vandi, 4 heures du temps, 5 heures, aux Olanda bango. Il y a yo vie aux baby sa Rolanda bango pour bango vie et bongi. Quand tu suis ces films là, ça t'amène quoi? Ça t'ajoute quoi? Les gens qui ont eu à tourner ces films là, bango bazo mbongo, des millions, des milliards. Mais yo vandi wano baby sa vie na yo Polanda, première série, deuxième série, troisième, quatrième. Radio Collectivia Fiston, tous abonnés massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko yako sala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Umoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans iko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la sabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46
366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te otikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Ah, nzoto na ngai. Oyebiki okamwisi ngai? Nga nazalaki kochela yo motema. Nzoka eza na bisika mosusu oyo okokaka kokoma te. Mawa. Tu es venu de la poussière, tu retourneras dans la poussière. À cause de vous, mokile lakela mi mabe. Liloba na Nzambe na jardin d'Eden. Tango moto asali masumu. Alimbuma na nzete o Nzambe apekisaki ye. Nzambe lobi, vous êtes venus de la poussière et vous retournerez dans la poussière. Liwa ebandaki wana. Baninga na ngai boyoka likambo likweyeli ngai lelo. Na nzela natambolaki oyo nabeti libaku mabe. Moninga toyokanaki na ye mpo totambola elongo. Lelo atikali na nsima ye, abosani malako ye apesanga ye. Toyokanaki na nzoto nzela moko baninga topesanaki na ye mwa maloba mike. Ayebisinga akotika ngai te oo, kino suka ya molongo tokokene. Abosani maloba oyo apesaki na ngai, akotisinga na mbeba ebele. Lelo atikinga na kati ya esangaro, nzoto yo moninga mabe. Bapromese napesaki na nzoto epai na nga, vraimen nga nakokisaki yango. Kotambola na mituka ya kitoko ye, kolia mpe kolata malamu. Baparfum ya pimbo ya sheri ya likolo, mikolo nyonso azalaki kati na feti ye. Ekomi nzoto akokisa malako apesaki ngai epa na ye, yango ekomi nde pasi ye. Nalingi nakende na ndako oyo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokole masolo epa ya pito kuta na kapona kubeta masolo. Oyo ezana train na pays na biso République démocratique du Congo to pe l'Afrique en général. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Leo toko umela mingi te mandeko toko betela o kaka lisolo mukie lisolo oyo toko betela o lelo etali lisolo oyo ya pasi. Tozui yango na prédication ya pasteur mo toko tikela prédication na po oyoka. Travailleur sentinelle abalaye ko sala pa patron moko songolo. Patron azaki na mbongo ebele, il se fait que mwana ya sentinelle akoyaki malade grave na hôpital basengi ye mbongo. Sentinelle aye pa patron,
ay patron pesa nga mbongo na nga salaire na kende ko soigner moi na fin du mois okufuta nga ite patron habité fin du mois na ko kite na kofuta yo kaka na fin du mois patron po me ate soko pesi nga ta mwana mbongo na sauver bo mwana na nga so na kena mbongo te mwana na ngai akokufa patron boy ko pesa travailleur sentinelle mbongo sentinelle à l'hôpital mwana na ye akufi quelques temps plus tard quelques années plus tard patron akomaki na maladie il fallait que baso ngsaye makila boye bine za kana mboka engumba ya biso Congo ba koluka makila oza compatible pa na yo ba luka ba mona tenso ka ba ko mona pa ya sentinelle wana qu'est-ce qui s'est passé est-ce que sentinelle andimaki to andimaki te yango to ko découvrir kaka na émission ale to ko betelo solo kasi yambo to koma wana tika to pesa yo ba to développer information oyo to tanulu kuna na sommaire mingi nous commençons cette émission par un communiqué nécrologique tous aïna mawa koyebisa bandeko nyonso surtout batu oyo ya deuxième république oyo viva bon na époque ya maréchal Mobutu que la famille Mobutu vient de perdre Francis Mobutu et azalaki la seule fille de la grande sœur aînée et la seule fille à famille Mobutu do yaya Mobutu Francis Mobutu akufi bongo na Bruxelles o photo boali komona wana ba oba ebiete azalaki mwasi ya général Bolozi donc na éviter biso kobenga ekoko to mama Francisca akufi bongo na Bruxelles grande sœur ya liboso ya famille Mobutu et puis azalaki fille unique yaya Mobutu akufi na Bruxelles Francisca Mobutu mwasi ya général Bolozi. Tolobaki yango ne bandela incendie et salami bongo na prison centrale ya Bukavu prisonnier moko na kati kuna ya sa purja peine na yewe ba criminel oba na prison a purja crime a purja peine na ye mais alingaka kobima na prison te alors tant ba ko bimisa des forces a créer pour ça na ba belema na kati kuna ba sali trouble ba tumbi pavillon moko ya prison centrale ya Makala ba créer terreur heureusement que à l'aide du gouvernement puis à directeur à prison ba mettre ça qui yango parce que gouverneur à Bukavu yemo kalobaki yango au micro ya ba confrère na biso Tolanda. Nous avons été saisis hier qu'il y a un capitaine général, un monsieur qui a purgé sa peine, mais qui refuse de quitter la prison pour des activités criminelles dans cette prison-là. Et hier, le Conseil de sécurité s'est réuni sous ma présidence. Nous avons pris la décision que le monsieur doit quitter la prison. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on est parti le faire sortir et lui, il a fait ses agitations pour faire les émeutes à la prison. Mais les forces de sécurité ont maîtrisé la situation pour l'instant. Donc, voilà la situation. Il y a eu un incendie. Est-ce qu'on a un bilan? Non, on n'a pas un bilan. Il a instrumentalisé quelques personnes pour brûler un pavillon à l'intérieur. En ce moment, le feu est maîtrisé, mais il reste encore défini. Donc, je vous confirme que la situation est sous contrôle puisque les forces de l'ordre sont entrées à l'intérieur déjà pour maintenir l'ordre. Donc, la police est appuyée par la police militaire. Voilà. Tolobaka makambu ya IATA compagnie Oyo etalaka ba condition aéronautique pour na avion avant et voler botala ka situation te ba avion na Congo e bandi ko kweya trop na ne o da ce ko c'est combien d'avions bino boyebi dernièrement avion te ko kwala luponga mutu sikabo na lisala na Équateur avion e kweya juste na Zamba mauvais temps est-ce que tango décoller ba décollaka batela ka tenter to e sera bango brisque likolo e pesi pasi avion boali komona wana e kweyi bongo na Zamba heureusement il y a pas de mort, il y a pas de mort d'homme, bah on soit bien survivant. Mais tout cela attention, tout le contrôler avant ya komalta pepo, ko mettre choqué tant ezali normal. Tu sais que prévu ezalaka monsieur ya brisque mais en tout cas faut faire attention parce que soki mboka na biso ba vele ko ya mingi be bakolika ba tabis na liste noire na makambo ya aviation et kopesa malamu te makambo ya bambwa toloba tozai koloba toyebite molimo nini ekoti pa ya bambwa lelo mbwa bazalaka na lupango na bana normal kaka ndenge ezalaka mama uti kosokola atikika mwana mukie akota aza soki pe soumet soko nini abimi boye mbwa ale nzoto ya mobali ya mwana oyo ya muke tala epesi pasi ya kosakana te soko na besoin ya photo wana en intégralité tokotikela yo tokotindela yo en privé omona ndenge mbwa ale nzoto ya mwana epesi pasi na yebite suka ba kosuka ndenge parce que jusqu'à bomoni moi aza vivant na yebite ba dokotolo bazalaka awa na radio lokole ba dokotolo ya bwanya bo expliquer biso est-ce que soki mutu bakati ye nzoto ya mobali ndengo wana mwana muke akoki ko vivre
est-ce que possibilité ni bakosa na pona mwana o vivre, est-ce que ça ba inconvénient, to ba inconvénient réalité surtout na mboka na biso Congo démocratique tala siko boye mwana bakatie eloko boye pa ya mbwa ale yango ole atabwa kango mais ale yango nyonso ameli yango na ebite to kosala ndenge nini pona makambo oyo. Qu'est-ce qui se passe sika boye na ba mbwa alia mwana mabe aboma mutu mabe partout on ne comprend pas, esprit ne côté pas bamboua bande ko so bayina bamboua bo sala kaka attention po boye ezamba wa mingi et puis si pasi mwana ya muke boye il ne sait même pas se défendre mboa akanga ka parti na ye ya mobali pour aller yango. Qu'est-ce qui se passe mawa mingi ça doit nous interpeller. Or ça ina mboa na ndaku yebela kaka vision utaka mboa na chaîne kutika mboa na bana mikete sinote mabe ko ya et puis si pasi ya kosakana te ete ya bino ezali likambo ya kobomba te ba confrère na biso na Kinshasa ba lobi bazana ba preuve que manifestation oyo ya union sacrée ko sala na stade des martyrs et pas ba ko prêter sûrement ya fidélité et pas ya mokondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'habitude ben le coordonnateur to président ya union sacrée ba bimisi bongo 15 millions de dollars oyo banda na faire ya ba politicien ba jouaka député Mike Mukeba a dénoncé et le gouvernement a un problème conseil plus dans notre yebi kaka 15 millions va débloquer pour la réussite ya manifestation na et puis si passe ya kosakanate au moment où bota la pont oyo batu ba ko le kanango et puis si passe ya kosakanate pont ya boye batu ba le kana pont ya boye ta noko rivière wana mama na mwana mukongo ale kana pont ya boye soki akoi chance ya survivre aux années. Est-ce que 15 millions wana bakoki kobongisa po boyote oyo na Congo démocratique pasi na motema landa ndenge bandeko journaliste alayi koloba maxio 15 millions oyo badébloqué pour la manifestation ya union sacrée et puis si pasi ya kosakana te suivez pas de chance avec cette classe politique oyo ya union sacrée, c'est grave. Nayoki lisusu ndeko esalinga pasi nayoki on aurait dépensé 15 millions de dollars 15 millions de dollars pour réussir sortie officielle à l'union sacrée. Et mbongo utu et uti kana caisse à l'état. Pour bango ba créer kambongo te kana caisse à l'état. Donc ba réserve nyonso à l'état. Ba fonds de recherche zaki à Sénat, fonds de recherche à Assemblée nationale, fonds de recherche au mukebe ba tchaki na ba primature ba su ba mbongo wana tu ba sangisi yango et comme à peu près 15 millions de dollars pour ba ko pesa bato ba ko ya na stade. Alors qu'avec 15 millions de dollars au kosomba combien de bis transco au rapis au tcheba bis transco en zela. Vous combien de centres de santé na 15 millions de dollars. Vous combien d'écoles na 15 millions de dollars au stade de martyrs. Vous trouver comme urgence il y a commandé na stade de martyrs. Là le pays n'a pas de chance. Ça fait très mal tant que vous avez agressé, le pays est agressé mais priorité na bango ailleurs. En réalité, comme la politique, le esprit a fallu, na esprit a faire lokola biso zali union sacrée et c'est que to mettre à plein à stade pour ba mona ke biso to zali ba to balinga to ça la plein donc fallait ça la qui plein à stade faire pas linga ça la plein à stade union sacrée ça li plein FCC pas ça la plein donc pour la bango politique comme il se résumer lokola j'ai ba musicien ça la plein Félix Tshisekedi ba ça li plein à stade de Tondi donc or la politique ça dit politique en soi et ça li organisation la société pour réaliser intérêt général à travers la politique publique, la réforme publique. Donc, pour la bonne priorité, égalité. Et c'est grave, ndeko. Donc, Tolobi, ça c'est la malédiction. Ceux qui vont copier FCC, si l'histoire se répète, alors, va copier quand on a côté positif, il va la globalité. Nenge tambola ki parce que bato bazakuna bazaki pe na FCC. Tant qu'on a FCC pouvoir ici là qui ba ngona bakati sikuna donc ba s'attendre pe ndeko Félix Tshisekedi bato bazali wana bakokati sanzela bakesika mosusu. Donc c'est une malédiction. Ya on a sali appel. Yo jeune ya Masina balaka ki yo que dans 5 ans bakosa ba millionnaire congolais. Tangala mutu moko ya famille na yo ya comme millionnaire na sia konzande ko Félix Tshisekedi pour alaka ki ba millionnaire. Ndeko Félix Tshisekedi abaki yake akosilisa chômage ceux qui asilisi à sous pouvoir asilisi yango te mais azana posa na yo jeune OK na stade de martyr alors baki akosilisa pauvreté ya ba congolais akomatisa qualité de vie ya congolais Félix Tshisekedi mais asali yango te mais inka na benda bino boki na stade
alobaki akosilisa insécurité na este wana beta suli so na ngote me alinga zo ba jeune kinois ay mabino na stage tala ndenge boza ko se maudire toza ko se maudire biso noko ba jeune wako kene na stade ay bakaza ko se maudire yemoko oza ba pasi la vie na yo oza musalate ba pesio musalate ndako zo futate pauvreté tondio mais ba yesu ko louer kwa kita matanga ba ko louer kwa kita matanga ba kene ko tiao na stade ba ofanda pendant 10-20 minutes ba kabelo mbongo zonga après voilà qu'est-ce qui va changer to ko mena mingi te bandeko lisolo to ko betela yo lisolo to ko expliquer muke poto tiela yo ça dit quoi prédication hein to tirer lisolo wana kuna pona eteya nesa kabno awa na radio lokole to yaka soki monsieur Sili moko na moko il faut asimba eloko na tongo to ko umela mingi te yango to yokene lombango lisolo oyo to yiko beta to ko tikela oyo kane pasteur yemboka beti yango na kati ya prédication. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndeko mobali moko azalaki sentinelle abandaki ko sala pas pasteur pas patron na Songolo na commune moko Songolo na ville province ya Lubumbashi je crois. Il y a eu un temps, moment moko mwana ya sentinelle akomaki malade, makasi bakay l'hôpital. Voyez pas la bicho da mingi malaria, ceux qui célébrait, ceux qui 4 plus au combien, mwana akomaki malade, papa azali sentinelle, azalaki na mbongo penza malonga te. Ape futi mbongo bakisi ya muke, ape si mbongo na hôpital muke mais esimba ki kakate, esenga ki mbongo tala mwa ebele. Likambute lokola salaka, aye pa ya patron, mwana nanga azali malade, pesa ngai mbongo mukie na futa l'hôpital pour pas traiter moi na ngai patron alobi na zali na mbongo te ko pesa yo fin du mois na neko kité sentinelle alobi te patron problème te na ebi que fin du mois ko kité kasi pesa nga tambongo ya salaire so que zali comme ça la fin du mois oko futa nga lisusu te et que na compte salaire pour il faut na sauver bon moya mwana na ngai pasi mama zali na hôpital zali kulela so na kena mbongo te mwana ko kufa patron aboya ko pesa ndeko wana mbongo yaya nana esa kabino soko zali patron et que il faut mataka bato ozala likolo ya bato nyo surtout tu es patron lelo mais lobby oyebité parce que avant yo bato basala ki ba patron masolo otobetra a interpeller kabino hein et pesinga il passe lisolo oyo papa wana ya sentinelle azonga na ndako azonga na hôpital ya Kenda boye mbonga ko futa ezalite boye bino hôpital ya Congo soki mbongo ezalite ba ko simba yo te ba fandi wati mwana na ye akufi pasi cotisation 42 zalaka sali cotisation makamunyo surtout allez batu ya quartier ba kundimbo mwana patron la pesa ki ateloko mboko teloko la patron travailleur na ya bungisi mwana likambute ba kundi mwana quelques jours après sentinelle azongeli musala po musala ya salaka ya mwa bandi ko sala musala na ye le kanango na fin du mois na ba ko fute mbongo na ye normal et le cas quelques années plus tard boyebi batu ya mbongo o bazwa mwa mosolo lokola bateyo ngando chila mwina okomia muteleke na mbongo na Cape Town na zate patron ajibokono makilela yiko sila on ne sait pas batu wana bazwa mwa mosolo babela nini malade ju patron qu'est-ce qui s'est passé il fallait que sa patron makila Congo za lokola bamboka msute ba Afrique du Sud ba mikoli ya Europe soki makila ba kozongi so ba makila ba sana makila ba groupe nyon surtout est compatible na ba groupe sanguin so bazongi sa ba makila mais na Congo zalaka mutu moko il faut ya apesa makila na ye pona bazongi sa mutu alors makila wana faut compatible na groupe sanguin moko ya mutu oyo azali mingi ba groupe O ba pesa makila pa ba nyon surtout kai so ba groupe B il faut que ka groupe B so ça groupe A il faut que ka groupe A boye makambo wana patron groupe azaki sango azaki groupe sanguin na ye to yebaki yango te to yeba balobi ba luki ba groupe to ba to ba makila compatible na patron ba monte ba luki ba monité lokola mwana musala to sentinelle akoma rappel lokola foyer ba to mekananu ya papa o ya sentinelle ba meki test makila papa sentinelle et pesike papa sentinelle aza makila moko na patron na ye ba ebisi est-ce que ko pesa makila pona patron abika sentinelle a hôtel bango kanyera boy quelques années plus tard a hôtel bango kanyera boy mama moi si ya patron abali kolela papa ozo kota la pela patron na yo akufa pena kaka boye pena ko pesa makila to se pona yo patron mtafuta ka yo mbongo sentinelle wana a répondre patron mais patron la mo atala mwana na ngai akufa kaka boye na boss na ngalika mwante sikoyo ngala pesa makila na ko pesa makila te pour moi la nga pa kufa ka boye
patron akufaki. Suite na wana ni kolobate landa ndenge pasteur oyo azo expliquer et puis ça yo passe. Suivez isolo et pas ya pasteur oyemoko. Landa. Un jour, il y avait un homme riche qui avait chez lui à la maison un gardien. Et vous savez souvent qu'il y a des gardiens que même le patron ne salue jamais. C'est toujours les gardiens qui saluent le patron. Parce que le patron, lui, n'est pas bien éduqué. Lui ne peut pas saluer quelqu'un qui est inférieur que lui. C'est lui toujours qu'on doit saluer. Ce qui se passe, c'est quoi? Un jour, les gardiens viennent lui dire... Patron, ma fille est malade. Son patron lui dit, ce n'est pas la fin du mois, je ne pourrai pas te donner l'argent, on attend jusqu'à la fin du mois. Tandis que son patron était à mesure de lui payer son salaire même avant. Le gardien lui a dit, s'il est possible, paye-moi au moins avant. Quand on arrivera à la fin du mois et tu n'auras plus besoin de me payer parce que j'avais déjà récupéré mon salaire. Parce que si on ne le fait pas, mon enfant va mourir. Et quand il arrive, son patron lui dit, je n'ai pas d'argent, tu dois attendre à la fin du mois. Qu'est-ce qui se passe? Quand le gardien arrive à l'hôpital, quelques temps après, son enfant est mort. Quand son enfant décède, le gardien n'a pas arrêté le boulot. Après avoir qu'il a enterré son enfant, il est retourné au travail. Plusieurs années après, le patron est tombé malade. Quand le patron tombe malade, on l'amène à l'hôpital. Et quand on arrive avec le patron à l'hôpital, c'était tellement urgent qu'il fallait trouver la solution. Il fallait transfuser du sang au patron. Maintenant, il fallait trouver le groupe sanguin qui était compatible au groupe du patron. On a regardé dans ses enfants, ça n'allait pas. Sa propre femme, ça n'allait pas. On a cherché dans la ville, ça n'allait pas. On a dit on essaie d'abord les gardiens. Quand on essaie les gardiens, on trouve que les groupes du gardien et celle du patron étaient compatibles. Maintenant, c'est au gardien maintenant de décider sur la vie de son patron. Vous comprenez très bien. C'est que la vie et la mort du patron étaient dans les mains du gardien. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ce jour-là, la femme du patron a pleuré pour dire au gardien, tu veux voir ton chef mourir. Le gardien lui a dit, mon chef a préféré aussi que mon enfant meure. Et le patron était décédé aussi ce jour-là. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas tout simplement appris que dans les faiblesses de l'autre, je devais les relever. Peut-être que moi aussi, quand je serai faible, lui aussi il va me relever. C'est ce que nous oublions des fois. Ce que nous faisons, c'est quoi? Quand nous trouvons que quelqu'un est dans la faiblesse, quelqu'un est en train de mourir, nous voulons encore l'enfoncer encore plus davantage. Mais nous oublions que le chemin est encore long. On n'est pas encore arrivé au bout. C'est que tant que tu n'as pas encore arrivé au bout, toute personne qui peut être dans ton entourage est utile pour ton avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quoi? Est utile pour ton avenir. La Bible dit, deux vaut mieux qu'un. Parce que si l'autre tombe, l'autre pourra relever l'autre. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Quand quelqu'un tombe, nous nous précipitons tous. Comment cherchons encore à l'enterrer? Mais nous oublions que nous, on n'a pas encore arrivé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, quand toi, tu préfères que lui le meure aujourd'hui, tu vas continuer le chemin seul. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Si les patrons avaient pris quelque temps, avaient pris un peu de son argent, il avait aidé les gardiens,
c'est qu'il est en train de sauver sa vie dans le futur. Dans d'autres termes, je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être la personne que tu aides aujourd'hui, peut-être ça ne sera peut-être pas lui par qui tu seras récompensé. Ça peut être peut-être par son enfant ou par quelqu'un d'autre. Mais si tu les traites bien, tu as déjà créé un pont avec ton avenir. Mais plus tu le fais du mal, tu es en train de briser un pont qui pourra te servir plus tard. Regardez aujourd'hui comment on traite des fois les gens sur les réseaux sociaux. Tu peux être là où tu es en train de me suivre. Quand tu apprends qu'un tel a un problème, la première des choses, c'est de créer des faux comptes et d'aller commencer à insulter, parler tout ce qui te semble bon dans le cœur que tu avais. Tu te moques même de la personne. Tu ris même. Un jour, mon père m'a appris quelque chose. Il m'avait dit, quand quelqu'un passe par les moments difficiles, 1, on ne le juge pas encore. 2, on ne doit pas lui donner des conseils. 3, on ne doit pas chercher à savoir pourquoi telle chose est arrivée. Non, cherchons d'abord à le faire sortir de là. Quand il y sera en forme, c'est en ces moments-là qu'on va lui prodiguer maintenant des conseils. Mais qu'est-ce que nous on fait? Quand quelqu'un passe par les moments difficiles, c'est en ces moments-là, nous on l'avait dit, il n'aime pas écouter. Mais tandis qu'il a besoin de vous. Ça, ce n'est pas le moment où il faut dire à quelqu'un, on l'avait dit. Mais c'est le moment où on doit faire sortir la personne dans les problèmes. Tu vois, pendant que l'autre a besoin de votre soutien, tu fais semblant. Comme si ça ne te concerne pas. Un jour, tu auras le même problème. Tu verras que même un appel d'encouragement, ça fait du bien au cœur. Quand quelqu'un passe par les moments difficiles. Aujourd'hui, ça ne te dit peut-être rien. Mais je vais te dire une chose. Quand tu vis sur cette bande de terre, voilà, bandeko balandi, to comme la bisna souka, je crois na ba le to ko la mingi tete ko kuta na suna ba après-midi pour na numéro mususu ya Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole télévision. Merci na Mama Charlotte Kaputu, sponsor officiel la chaîne Oyo Radio Lokole télévision. Bo supporter shop ya Mama Charlotte Kaputu. Hier azali bongo na Afrique du Sud na Udenval na Greenstone Shopping Center shop L119 kende soko lingi bana na yo balata kitoko balata bilamba ya griffe yo okay kuna soki po lingite okoti kaka na internet na obeti na okena tekelot obeti kaka Little People Shop et ko bima oponi article o salango besoin ba ko ya ko deliver yo tie pai na yo to okel susu pe na Zando na site o ya Zando obeti kaka Little People Shop. Soki po ina shop oni batekela en gros benga Mama Charlotte Kaputu bako sunga yo batekela ko bilamba na go osombaka na Chine osombaka na Turquie na Dubai ata osali na Europe partout et siko na Amérique osali na boutique siko pa côté na oya mikolo osali na boutique ya mikolo olingo tekaka bilamba ya nkoma ya makambo surtout original en fait à moitié original ou utaka ba Turquie makambo ba Chine benga Mama Charlotte Kaputu akosunga yo akotondisela yo magasin peut-être au futima af mususu okofuta soki oteki. Voilà, merci aussi na coordonnatrice ya chaîne Oyo Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti. Ni courbure ni virage. To s'abonner massivement na Radio Lokole Basolo bandeko na Radio Lokole TV Oyo to s'abonner chaîne Oyo. Ezali chaîne ya référence na yo. L'unique chaîne Oyo papa ko vendre na bas na mama na bana bali kotala na suka basimbi quelque chose. Bon s'abonner pe na deuxième chaîne na biso Radio Lokole TVD. Soko ke na YouTube obeti Radio Lokole TVD et comme c'est là Radio Lokole Masolo ya ngwana ka biso o cliquer pour bocha biso na abri. Restez branchés, tokutani susu a plus. Chap chap et tchara. Ah, nzoto na ngai oyebiki okamwisi ngai nga nazalaki kotyela yo motema nzoka eza na bisika mosusu oyo okokaka kokoma te mawa. Tu es venu de la poussière, tu retourneras dans la poussière. À cause de vous, mokile
nzambe na jardin d'Eden ntango moto asali masumu alimbuma na nzete oyo nzambe apekisaki ye. Nzambe alobi, vous êtes venus de la poussière et vous retournerez dans la poussière. Liwa ebandaki wana. Baninga na ngai boyoka likambo likweyeli ngai lelo. Na nzela natambolaki yongo nabeti libaku mabe. Moninga toyokanaki na ye mpo totambola elongo. Lelo atikali na nsima ye, abosani malako ye apesa ngai ye. Toyokanaki na nzoto nzela moko baninga topesanaki na ye mwa maloba mike. Ayebisinga akotika ngai te oo, kino suka ya molongo tokokende. Abosani maloba oyo apesaki na ngai, akotisinga na mbeba ebele. Lelo atikinga na kati ya esangaro, nzoto yo moninga mabe. Bapromese napesaki na nzoto epai na nga, vraiment nga nakokisaki yango. Kotambola na mituka ya kitoko ye, kolia mpe kolata malamu. Baparfum ya pimbo ya sheri ya likolo, mikolo nyonso azalaki kati na feti ye. Ekomi nzoto akokisa malako apesaki ngai epa na ye, yango ekomi nde pasi ye. Nalingi nakende na ndako oyo. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58
Kanta 55, papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires, et bongo yozanga, hâtez-vous, car les places sont limitées. Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa Yondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.